Des fois, on a côté un réseau, tout le monde a acharnement, et ça, là, on passe. Ça qui est en tout le temps au soleil, ça me dérange. Mais prière, on a tous les jours à réussir. Mais on n'est pas tous obligés de saturer parce que les gens qui sont dans le ministère, ils sont surtout que nous avons des choses qui sont dans le tout qui ont à cause de la manifestation, il y a Olivier Fobeta. On a contribué. Et le réseau pour les Congolais, on a commis président, les Ginabino ministre, Tamonsi Nabino premier ministre, donc on a bino député, Congo so dae bongo. Yango so keneti na l'église, les qui a pasteur nanana. Moi par contre ça je n'aime pas. Nga ndena dirige orchestre nanga, na tikala ta ko beta ta na membre famille nanga. Et pourtant na mon grand frère nanga Jérémy Kalabasa beta ka dum danger. Donc je pense que onanga souci nanga za lelo ministre de la jeunesse a réussi. Et par la grâce de Dieu, j'ai la foi. Et puis, il y a un stratège. Il y a un et c'est vrai que le début est compliqué. Le début est compliqué, mais je vois progressivement comment on voit confiance en Moussala. Pour Congolais, comment on a atteint Moussala Nzambe. Il y a des gens qui ont des réseaux sociaux, qui ont fait des Nzambe. Yo Nzamba robeta yo na komo Nzambe quoi, tu te rends compte? Au moins maintenant mutu mo azoloba na bongoli motema na tika musique ya mokili na commencer la Nzambe mais azole kana émission zo sala ka analyse ga ya musique ya mokili azole mbape banzema mokili à l'aise biso kalezala ki so comme frère ata ko simba ta bouteille ya skolo ya mongonzo ko simba te. Donc c'est pour dire que lelo ba congolais ba comment otam sa Nzambe na sentiment. Donc na lo ba ngonza ba chape na boye na otala ka ndeni ndako ezozika akiparaso bisote. Biso ko to katsa lokwa Nzamba zana biso ba to sikone ba s'approprier nango même mukolo Nzamba kozwa décision ya ko telema et belé ba ko ya na se. So to bi total lelo la majorité ba to baso déconner plus l'église de réveil qui l'église mususu. C'est-à-dire partout il y a des problèmes. Mais to linga robima lokwa biso to za ba véritable été. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le réseau ça là que mutu na la confession mais ce qui nous réunit c'est Dieu. Alors mutu na mutu a évolué et on rendra des comptes pour le jugement. Point barre. Mais quand si tu veux rentrer, on t'interdit pas parce qu'il y a tes enfants, mais fais-le avec respect. C'est tout. Comment et bien na kamora bokabwani na mutu muzaka na besoin muninga souffrir. C'est ça. Pona nini? O bien na zabe ba ex na tu ba bala la peut la ba maboko na zaka fier na ba. Allez-y, come on. On se comprend. Au senga kino loko te okutaka papa na maman bakabwana kaboye. Ce qu'on a mutu na yo ozomona koza équilibré te. Lelo moni mutu, lobi moni mutu. Yango na yesa basi oyo ba bota déjà. Bo sala so ba fierté so ba lingi bino. C'est vrai. Lobi lo moza très capital. Ça les basi oyo ba bota. Bo sala so ba fierté so ba lingi bino. Parce que bosi bo leka étape wana. C'est vrai. Sambela ke nzamba tindelo muta bien mais ko sala so ba fierté parce que moi n'attends à zanon muke. Il est temps de stabiliser mentalement sur le plan, il y a des parents. Paternel, maternel. C'est très important. Mais les gens, on a pas moi, c'est fini. J'ai pu faire des erreurs là comme j'avais fait. Ça, c'est le diable qui t'utilise comme ça. Il y a un moment où on a roya à l'équipe à Tikiyobon. Nakati ote biso pe ba mibali yango tozo na ba vie à base yango na tozala ba sérieux. Oui, il faut être sérieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir chez quelqu'un aux intentions que ah, petit on est nanane boy. En plus, écoutez, quand tu es bana, boté sous 5e mois na pokimi. Mais ça se fait pas. Il faut apprendre à être fidèle. Ils en ont un moukandati. Ils ont l'autre. Comment? Non, ils ont rien. Base. T'es à la base. Moukandé, ils ont un kaka. Oh, ils ont tchaké moutou à la nord. Ata mobali yango ayelelo opesaki mukanda kei yo lokolo za mwana nzambe ondimela nzambe eza na ba o bagumamela bala te bazali ça veut dire que Dieu te donnera oui quand tu perds quelque chose faut au confesser na mutema no ke nzamba kopesanga meilleur de ce que j'ai perdu et sili. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux,
un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Mesdames, vous qui êtes branchés à CNET Moment, bienvenue dans ce nouveau numéro avec votre humble journaliste Kevin Bomena, 3 fois ABC. Comme on dit toujours, journaliste délifascique, journaliste Atanga, journaliste intello, il a toujours d'informations à la source. Biso, tu auras d'informations par-ci, par-là. Tu as rapidement tu l'as invité, tu bénéficié, après tu as tout au bino, boye, ça va biso tout na. Yango, tout ça est là. Nous ça, on a besoin des priorités, journaliste sans parti pris. Fidèle internaute, aujourd'hui je reçois à la personne des frères Calabas, autrement dit, frère Fally Ipupa, parce que oh bah tu vas yebi identité, oh bah tu vas jouer la caille. Mais je pense que Namona s'est présenté frère Olivier Calabas. Frère Olivier Calabas, identité wana. Je pense que Yomogo s'est présenté au Rolongolango pour expliquer pourquoi Olingi sous-souté. Ok, d'abord, pour commencer déjà, je vous ai dit cette émission à Maître Iga Eka Pouloussi et pourquoi pas Madame Jennifer Pouloussi Makambo et les partenaires officiels Francis Songo, Nabosente Franck Poutou, P. Aochabiso, Maboko, Landry Bissidi Chilombo, Ndoya Mukonzi et Yaouli Moucheni Kodamboka. Et là aussi, je vois Choisi Matata, les grands maîtres. Les grands maîtres, Asa toujours wana, à soutenir paix. Et là, déjà, pour profiter, déjà, bref, tu côté directement. Ouais. Bonsoir, frère Olivier Calabas. Bonsoir, mon frère. Bonne santé. Kimia Nkolo. Kimia Pendez. Obaninga na shomba la moko. Na banina nga na shoté, mais sikoyo expliquer bisonano. Pour autre limbo le mot est important. Oui. Au boy au contester. Non. Pourquoi contester parce que tu en as ya Fally Ipupa. Non, na contester te na boyité. Est-ce que vous bigé na mokili ya mutu na mutu aza mutu, c'est-à-dire Fally existe déjà na cause la deuxième Fally te encore so boke na tengo lo bakeno bazaka na ba trend ba balobaka na ba corde vocale là encore je peux dire oui mais ma personne ya minga na plateau lo bakyo autrement dit non wana za bino mbo pusaka batu ba croire lo la kenga na yaka po bo lobela nga bongo or que je respecte totalement l'artiste, c'est mon frère. Je salue en passant. Azali, Olivier Pazali. Oui, bah, ça la différence wana. Maintenant, bah déjà bon, on a ça bon. Ils ont yonde au continent kakapo to kenonga na bandenga ba internet. Mais sinon, acha maneno. Voilà tout ça là, tout ça na information que single no et obima. Le premier expliquer bien non tout Mossad et obima le premier Mossad. Service secret israélien. Mossad est générique mais na bakisi moi rythme moko ya wana boya kilelo bat ba yo kango kaka donc ils ont des titres ezobima le 1er janvier 2026. Donc vraiment on a lingina zongi ça pendule à l'heure. C'est-à-dire na zongi ça pena makamna banda année avec force pour comprendre que toute l'année va être en force. Donc yango nous on a raison nanga ya koleka na bémission, c'est parce que single les obima voilà. Single les obima Mossad, les obima le premier na ba téléchargement et puis na YouTube toujours tourner clip kalaté et obima mbala moko. Eza nzembo moko c'est ben eza générique à c'est ben. Eza na kibonzambe to na ki mokili expliquer biso non to. Déjà tozara na mokili déjà. Donc tout ça batalo la tête. Donc eza déjà eloko esalami na bato mokili. Mais eza sikoyo eloko ya basali ya nzambe donc eza musique ya bana nzambe bana nzambe ndemba osepela po kuna kombo yeso kotanga makoleka bakoma batu tout c'est ça
Donc, Togo, Joata, moi, partie, moi, question, c'est l'épisode vocalement. Bon, et là, on génère assez bien. Dans ce bâtiment, oh, yo, boaki, ata ici, comme on veut, pour tout bas à la table. Atugina, gama. Oyazali magina mazantu wao. Atugina mame. Izo tugina ya yo. Ale tozogo binango yo. Donc, ça qui est bien, ça va dans le deux fois. Parce que c'est le premier. Et puis, tu es équipé aux gens la production et à concert. Ouais, bon, les appels de production, tu es dans la colonne, on a les 31. Et l'année prochaine, tu as date. L'année prochaine, tu as date où vous allez bien construit, bien organisé et pour les bonnes conditions. Donc, l'année prochaine, tu as date, obligatoirement. En tout cas, on a dans la guerre, mais peu importe, tu as 2 personnes, tu as 3 personnes. Pour Bissot, tu as un nombre de Bible, là où 2 ou 3 sont réunis. Donc, ce salon est 3 personnes. Ouais. À ta flash, moi, qui est un monsieur, tu es un bombe secret. Tu es la single bima. Il y a un aime même PPO. C'est ça. Et sa confirmation, ça dépend de c'est ça. Donc, tout ce qui est année 2026, c'est un année. Ouais, année je le reçois au nom de Jésus. Merci beaucoup. Parlons des concerts. Vous avez révélé que vous avez préparé concert au Tchadat, mais tout ça na fuite moko boye ke au concert moko na Maribel et ça l'a annulé, soit disant tekaka ba billet. Au quoi expliciter biso moi qui est pourquoi concert wana ezaki annulé pour to yeba pour là on essaye que ça annulé pour au ça la prochainement et ça la annulé. La réponse en plus, ça te pose une réponse en disant que ça peut me toucher. Personnellement, on les a déjà les passés. Il y a des tout nanga. Dernièrement, il y a un restaurant tel. Ce qu'il y a raté pour nani. Tout le bela yilelo. Ça dit marambo kala. Et à souté, à chamaneno. Ça dit tourner page papa. Les gars, la question, please. Ouais, please, on va neti fali pas. Non, on dit please, on a dit va falloir me garder. Bon, parlons de toi. Oui. Parlons de toi et évolution. C'est la musique. Évolution. Musique par rapport à ma camonde, les gars, il m'a fallu du temps. On a zone, se sentir né, non se sentir boy. Évolution, on a évolué ma casse. Au bout d'un zéro. Donc, personnellement, on se sentir très bien. Évolution, peso qui est bien. Ça dit, so, yo, qui n'a pas on parce qu'on a très à l'aise à Rosavanati. On va dire que c'est grâce aux émissions que tu es en train de faire ou c'est grâce à ta musique? Non, c'est grâce à Dieu. D'abord grâce à Dieu et puis le travail. Je suis un bosseur de ouf. On travaillera fort. Bato bazalaka nanga na ba réseau, ba bazana na ba WhatsApp, ba mona comment je travaille matin, midi, soir. Ngana lukaka excellence, na lukaka évolution. So yo ki biloko nango mona ka mati niveau, c'est comme ça. Donc je suis un bosseur. Donc ba résultat faut zalaka. Donc tokolo baké évolution na yo et outil par rapport à travail. Non par rapport ya nous les gars, la émission, moi audience. Non, audience avec émission pèse à la rango. Bah émission se faisait bien, bah émission se oya bah poser bah question moi au tiri chara. Donc genze mais nous comprendre le côté. Non. Mon émission so l'équipe bobo bah bête le boko. Ah non, le bagi bien, so lagi bien parce que bah tu bien. Il y a des émissions qui peuvent te faire monter, des émissions c'est quoi qui tsuna c'est. Oui. Là c'est vrai. Ouais. Mais sinon, vous êtes disponible déjà pour les émissions parce qu'on a vu ça, tu as commencé chez nous. Oui, dans la promotion. Il y a single, il m'a les premiers. Donc, je conseille à tous les fans, base, elle a déjà prêt, il y a vous recevoir. C'est ça. Je pense que ça va bouger et ça va cartonner. Quoi. Bon, tout côté moi, profondeur, tout sur le monde qui, s'il te plaît. Oui. Oh, Seigneur, s'il te plaît, c'est là. Il y a ma naine, hein. Oui, il a toute une question. Mais si il y a bien été là, on saute ça, on saute ça. On saute ça déjà trop quand même. Car si dans on saute ça, parce que bateau ballon, on a besoin des choses apaisantes. Toi, t'es pour topper ça, tension là, banda, quoi, vandi, lobby pour nani,
surtout comment le ya mo fuso c'est l'émission malgré ba hôtel ba c'est quand mais ça nous à l'aise hein so na mon très Nazara très à l'aise so na mon mutunde so na mon bien dans ba question na ngaka ba please to sauter please to donc yo so sauter sautons so yo please sauter na otoleka mais non sauter peignon sauter quand même ba tu peux batiner la sur ba question pour émission na tin batu na tindela ki batu ke na yambo batindela nga pe moi quelques questions to ke to ka bango avec respect voilà question liboso non eza on a tout na yo relation ni bozana on a Thomas le Kofi au c'est qui hein Kosekate s'il te plaît Kosekate tous en pleine émission Seigneur Dieu tout puissant mais tous en relation ba nzambe ba sala nzambe kasi yango na tout ni pona toke malé ouais ok bozana relation au claquer maboko boy toke toke bon relation ba nzambe boso la bozana bonne relation tout ça ba sala nzambe oui. Oui. Mais après, on voulait savoir, est-ce que vous voulez la moissina Thomas le Kofi, s'il te plaît, et ça question dans tout batu batinde ngana tout na yo pour éclaircir. Ba congolise. Kasi bon balinga ba yeba ba songi. Bisonde bato ya ko comme c'est la bomba ba loba bango et pas na bino. OK. Non, sincèrement non. Frère non, Thomas le Kofi frère nanga. Je pense que même c'est parmi les dieux il y a la musique à gospel au bas sepel na ngo za dieu ngana tout ça na problème terre et biso talaka biso ba chantre de l'éternel to que no wele asubasi to wele la lola tete to wele la basi obiga mo beaucoup mo confondre biso biso ça bateau to bundaka po ba bongo la mitema so to comme ko wele la basi c'est que autant bien que no imananga chéri bolingo na imananga bongo mais to ngana yemela nzambe c'est-à-dire ndé naza boye fo nazala na kento moko nasala musala nanga tranquillement donc to wela eloti maneno boza en bonne relation là bato botala biso vous comprendre hein donc yo mto tunenga na na question je pense que l'émission yo kasi so za pe bien te na le kana TV na lobaki to za bien te emizala na mo pona ni pona la musana ni ta mo sina biso kufa tout monde arrête il faut avoir la non toujours la franc parler non il faut avoir une diplomatie dans la vie et surtout que il y a un proverbe qui dit les linges sales se lavent en famille. Et en plus de cela, nous sommes encore les hommes de Dieu. Donc jamais n'a pas les écran pour détruire frère Nangato, pasteur Moutouboye. Peu importe. À cause de la peut-être que Azala y a Bomaranga. Toi, Bomanga. Peut-être qu'il y a une mauvaise intention. Ngana ko lekate na TV. Je ferai de la même manière que David a salana Saoul. C'est-à-dire ngatem non toucher nzambe mo mtabenga. Autant à la Bible hein. Il faut. Est-ce que nous sommes musala ou ya koyembela nzambe ozwa pe data ya ko prêcher liloba nzambe l'église bien sûr que oui bien sûr une église ni armée des victoires au prêcher pe ba pe ba zape oh donc si on peut va pas si peu retour que waouh c'est bien et tout oui en tout cas c'est une bonne chose malassima soki uzana eloko moko ya bon manifestation benganga naya nazwa ba image et ça la peut bien avec plaisir pour ba comprendre que non seulement vous avez chanté, mais vous les rappelez la chair pour prêcher la parole de Dieu. Quoi. C'est ça. Voilà. Tout ce il y a entre bino artistes. Aujourd'hui, tout ça, on a un concert à Mnene, Oyo, et qu'on réunit presque artistes congolais, na Katia Stade de France, des dates, je pense que, oui, bien, très bien, il y a des artistes, Fali Poupa. Est-ce que tu es contacté? Parce que il a fallu donc ceux qui m'a solo ça vous a contacté parmi les membres du bureau non pas jusqu'à là quand même pour jouer rôle ni ngongi non pour ça là ata neti bandeko protocolaire na yamba batu na ko sa batu na salle non batu ba beta première partie ba ozala siko nga na yembe anani nzambe siko et bon pour non ko yemela nzambe te et pe ça te ils a préparé tes ponango. OK. So ezalaki ke ezali homo humanitaire, c'est le monde babeta ina Bercy. Ah ouais, biso to beta ça va. Mais on les a concert approprié, c'est-à-dire artiste azo valoriser carrière naie, c'est déjà un homme à féliciter de ouf. C'est-à-dire azo valoriser carrière naie. Premier artiste mboka na biso banda to botama abeta na stade ya France. Ça veut dire c'est lui qui va être en action et puis il faut l'encourager, le féliciter. Mais bon le bic musique tout bobeta oui, on a boïda, mais c'est quoi texte na biso ezara différent. Place M Soussou, fallait azoemba chéri, on a Jésus. Parce que différence c'est ça wana. Mais to beta même mélodie à rumba, c'est-à-dire même gamme, même studio, donc nyonso.
tosalaka nyonso presque ndenge moko mais batexte na biso nde mitekesanisaka biso biso tozolinga tosauve mitema bango bazoberce mitema ya Parce que aux rappelé l'invitation, il y a des collègues nous il y a Bonzambe, Nengo lobby, il y a Bonzambe. Plus de au monde dernièrement pasteur Moïse Mbia a un concert. Est-ce que vous avez une invitation? Te nazwaki invitation te oyebi faut dire la vérité biso na bato ya Kinshasa ya ekoma na mwa séparation mo boye wana bato ya Kinshasa so baye awa lokola basi bazwa public oyebi biso bato ya poto tozala un peu na mwa nayebi te so nabenga yango complexe ya Afrique te tomonaka lokola bato bautaka na Afrique baza na molimo koleka biso bato tovandaka poani mpo tokutana na balidel na Carrefour na Auchan sikoyo omoni bango sikoyo batiango na mitu na bango so baye awa ils ont pas besoin de calculer les artistes oyo bazalaka kala ezalaka bongo mais lelo awa ye asali eloko na ye eza business wana ntango makambo nzambe te ya business asali makambo ne contrat asali sold out asimi bisaka ke na ye donc j'étais pas contacté. Tu n'as pas été content. Na mission nzambe neti ba Mike Alamba ba utokobeta pozala. Mike Alamba atindelanga invitation par contre ya Zénith nakendaka te pour nazo contre temps mais Kalamba atindelanga invitation. J'avais eu son invitation ya Zénith oui. Là c'est déjà une bonne chose. C'est une très bonne chose. Soutenez entre vous. Oui bien sûr bien sûr. Donc voilà. Bon. Tobimi na moi si je mki, toi moi si j'ai parce que oza musala nzambe oza frère en Christ mais la nzambe. Parlons un peu des divorces. Quand je parle des divorces, je vois directement l'actualité où ils ont il y a Sernabiso Sandra Mbouyi, où tout le monde a mobile né, ils ont kita naibike talaka. Na mona rope na TikTok, ça la live, pour ça na mona rote c'est na cause. Ouais. Na mona rote ça la live. Ce que parlons de ça, il y a marambwana ningizoleka. Na nenge komi. Tina mobile ninga komo ko luka ko étouffé. Selon toi, ceux qui ont pesa avis na yo et aux alandetini. Bon, déjà likambo libala batu na na via opesate. Likambo libala batu za likambo deux personnes. Tango balingana ka tozalaka te. Bana wana babota to assista kata na naissance à mwana moko te. Na création na robota. Ça veut dire eza likambo batu mibale. Avis nanga ekozala te parce que eza lo mo eza chaud pour l'instant. Mais eloko nazo zala un peu désolé na bato bazo kota makambo na bango. Bato bazo kota ngo mabe, surtout bato basalaka ba live bazo na ba so ba matière ba nini. C'est moi je parle de ça parce que moi j'ai vécu ça. Tu as vécu ça? Mais ngana bon ngapé tu as été victime de ça? Oui. Ba futa bena mutu kende boma panza makambo so et puis le pire c'est quoi? C'est que lukuta à 1000 morceaux. Et il sert moi en Afrique du Sud boy. Elle parle trop, elle dit du n'importe quoi. C'est pour dire, il y a un côté on a la makamwana, au couple, il y a pasteur Bazo le kana Nasser Nabiso Sandra, ngana vivant na ebi ndenge salaka. Donc pour na muto vivant azali passe pasteur. Ouais, jumeau pastoral, na ebi bango très très bien. Donc pour na muto vivre loko wana. Je peux vous dire que c'est pas facile. Au monaka bato yebite et puis mabeza la plupart des bateaux bazo lobela makamna bango na réseaux sociaux bango tout baza ba célibataire. Ba bateau liba les beta bango siko baza siko na posa bato nyonso ba koma lokola bango ba koma ba monzemba. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur ça bazo na ba matière. Obige libala mususu ko nango ezu moi petit problème mais ba kabola ngo peneza bata ba TikTok. Là c'est vrai. Po ba mi pepe ba yaka nango na dernièrement na monde batinelinga oh cousin ya mobile ya bimi oh cousine donc c'est à dire les deux personnes bazo soa na te mais bino mutazu pena biki ko matière akotaki na bakena ko sala même si c'est la personne yemoko mutatindi yo sala yeba zo sala ngo sous l'émotion tanga rozonga mutu a regretter pour n'atinda kyo nga basaila nga ba live ba Karine Mokondi koloba loba na tangi kombo parce que yem ta sala ba live ba koloba mais des informations qui étaient même pas vraies soi-disant on a boma mutu na ki c'est du mensonge webi soki deux personnes bazana affrontement moi c'est mobile ba te faut batiga kokota makambo wana parce que na kati wana surtout so ba balana ils ont alliance. Il y a deux personnes, alliance, il y a famille, so bana basé sous nakati alliance il y a bana. Après alliance ensemble donc 4 alliances nakati alibala.
donc boko ya teka du jour au lendemain boluka bo sotisi yango malheureusement batu oyo bakolo makambo so bazomona ke eza partie ya plaisir ke bada côté la bango baokokeni lango mpe lifelo mpona mona nde bafe pumonaka kokota makambo bato bosikoto yango baoyokana boza wapi C'est ça le problème. le problème eza sikoto yango baoyokana omona baosalela bango live te Mais nde tokoma mona ekoma un système ba parti pris omona to mosu côté ya mwasi aliesi côté bato baolobele côté ya mwasi wana baliasaka eza mpe mwasi te la personne bafamille bamaster nga na vivant ngo ozomona mutu ye moko aza na bolingo ya mutu na ye mais bato oyo balingaka lokola il faut comprendre il y a de la jalousie na kati ya bamakambo wana surtout so bamoni bino que vous formez un beau couple balelaka bino mino bosala bavideo bobinaka moko bakozwa bino na circuit yango mona siko bamembre ya famille oyo bayaka kokotela bandeko na bango na balive baza bato mabe gardez silence eza libala mbongo epesama bana babotami donc il faut faire très attention yango nazoloba parce que soki bango parce que bana baza na kati donc vouloir ou pas faut bayokana comment tokosepelaka na malheur ya mutu nani apekisi mutu abala ata omoni libala no ekufa 700 fois bala mpe 700 fois bamonzemba papa epuis libala ebeta bango tellement libala ebeta bango bagrand fimbu bango sikoyo bakóma na posa bato nyonso fo babetama bafimbu mais non mutu na mutu aza na ngolu na ye c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut oh papa bakomi koseka yo aperda mobali ya kitoko osala erreur toyebi bango ti nga nayebi place wana naleka wana papa acha maneno conseil eza naza vraiment na conseil akopesa te wana baza bato ya nzambe bapesaka bato ya nzambe vraiment baconseil boye na écran pena te eloko kaka na koyebisa na couple batenir bon quelle que soit la décision fait salama avec kimia moko boye eza baerreur oyo babiso tobanda osala bon nga kutu nasala erreur te nga nalekaki kaka mpona corriger bato babanda koleka ke bazoloba n'importe quoi mais lokola oppression ezalaki makasi rankine ezalaki makasi bazwa babalusa yango ndeti na ye oliaki mbongo ya mobali yango ozodefendre couple trop parce que mobali apisaki yo mbongo ndenge toyoki toconfirme te papa nga mpe naodefendre na nga te mais so kutu moto nakozala proche ekozala Sandra oui nayeba ye depuis ya sifu et pas vieux Charles Mombaya depuis tozalaka na kini na nde tokendaka braza kosala inchala ya vieux Charles donc soki motu fona kotele ozala sere na nga Sandra mais les jumeaux pastorales pe baza ba frère nanga donc pour moi c'est une grande famille tozalaka na bango na Lubumbashi ce couple là tozalaka na bango na Lubumbashi en tout cas bon voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. On n'a pas de problème. Et puis, nous avons la paix, donc c'est très grave. À propos. Au moins, lorsque diable a ligné déstabilisé Bino, a quand même mis pépé. Nga baloba na boma mutu na kima. Ti lelo na lukara mutu na boma. Donc ba makambo bozo kawana c'est du n'importe quoi. Même si vous avez dit, nalobi, manani, matisanga, nga pena na yebi, c'est du mensonge, c'est le kuta. Lelo mutu nyonso koma na posa ba chaika, mutu nyonso yaka na matière. Lelo na bata lukuta ba koma na visibilité na réseaux sociaux. Pourquoi? A fondé le moro boyaye nango, loko la biso to koma ba soifé ka yoro yoka du n'importe quoi, to yoka kasu nzambete, au mona to koma ndima mutu wana, c'est ça. Donc tout le baquet, histoire wana et là histoire moro, il y a couple. Il y a couple papa. Donc tout ça au kotango, il faut kotango. Avec sagesse et humilité. So au kota pour construire. Tout ça nzambe ou bien toko et puis le problème est ça bango nyoso na bazolo ba on attend mutu mota ko gêner pour na couple on a nzamba restaurer bango bango tout ba obeta couple coup sur coup et kabona kaka. OK. Vous comprenez c'est ça. Ce que tout sur la paix n'a toujours été la religion parce que vous avez déjà frère en Christ au lobela rapé nzambe. Tout le belala nous système où to comment on a l'église lelo surtout naza basé trop na l'église ya Congo. Est-ce qu'il y a une différence entre l'église et Congo dans le système ya ko memela, ya ko kumbela, na ya poto? Oui, il y a une différence. Explique-nous d'abord parce qu'il y a une question mon tout dans la différence c'est ça dans l'église à Congo et ça que déjà l'église à Congo est ça ouvert H24. 7 jours sur 7. Et l'église à Congo bandimi baza disponible tous les jours sauf Mokolo Morote. Et kuna, les gens, quand ils vont là-bas,
ils vont pour aller chercher vraiment que Nzamba akangola bango. Est-ce que c'est ça la solution? Expliquer. Bon, la solution vraiment c'est pas ça. Mm. La solution est ça koyeba ko sambela mais koyeba pe ko luka koyeba pe ko se construire. Mabe sikoyo ya l'église ya Congo bapusaka batu te bakeluka musala bapusaka batu ka bakota ba jeune ba prière. C'est ça le problème. C'est juste ça. C'est juste ça. Oui. Il y a une différence. Parce que pratique au pasteur ya Congo ba memela biso o ndenge to mona ke azwa bimisi PC abimisi mutu nyama boko ndeke tom so abimi l'église. Explique-nous d'abord, est-ce que c'est chrétien ça ou est ça quelque chose où il y a chrétienté? Explique-nous d'abord. Bon, personnellement, au moni lelo plus mon kilezo avancé, plus les gens deviennent incrédules. Et puis lelo mutu akoma romona pour mona ngane na plateau no boy pour impressionner na ko salare lo mo pour mona nga danger. Parce que batu tout bakoma lelo ndengwana. Nga kutu na mona ya basala nzambe mususu nzambe te a diriger bango lisusu. Bango bakoma ko mi diriger. Nzamba qui par bango te. Nzamba za na besoin ça la démonstration te. Kombo kaka Dieu. Et ko sala nyonso na vie ya mutu. Et pour na nini ba docteur tant basala biso ba opération basala en public te. Pour ni tant basala biso ba chirurgie wana basala en public te. Il y a certaines choses qui doivent se faire dans le secret. Moi aujourd'hui pasteur so na komi na phase ya ko sala ba domaine à miracle na webi sa ba kata ba caméra. Non, tu envisages aussi à devenir pasteur? Oui, je sais que je le serai un jour. Tu le seras. Oui. Tu le seras un jour, mais pour le moment... Non, je le suis. J'ai la vocation. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas encore arrivé. Voilà. Surtout, dans un sujet, on a un poteau développement moto kende, moi place to moto kende. Nzele mais ma biso nzela o penza o na lito kende. Sikoyo système ya ba pasteur wana. O ba memela biso, ba miracle alaini. Est-ce que batu oyo bakendaka na l'église na bango ezalaka par conscience ou ezalaka par envoûtement? Explique-nous d'abord. Non, au moni et là il faut comprendre déjà biso ba congolais on aime beaucoup Dieu. To utina ba famille moko apasi to mona ba bitumba ba famille donc et comme ça biso na croyance moko elegela même entendement na biso. Problème à mutu mutazo kende pas pasteur avec neutralité. Mais ce que ça dépend de l'intention à pasteur on est ndengeni pour nous. Bakendaka consciemment. Bakendaka consciemment mais ça dépend de ce qu'on a intention il y a pasteur intention est nini. Donc ba pasteur mususu à cause là ba pasteur sérieux bazali hein. Ba pasteur au basa il nzambe je le respecte je le salue na ya TP pour na bisa batu faux vrai. Mais ça c'est que intention ya mokambi oyo ayambi yo. Ndenge ni azolinga atambusa yo parce que il y a un représentant nzambe nase et azalo la maître azo guider yo. Donc c'est ça, ils ont dépend des aga likambu ya vie ça mutua intention ni azana pona mutu c'est tout. Ouais. Donc rolo ba geza mutu agendaka yemoko oui. Apetanga komi kuna so ba go sakana na yo ba comme si marionnette ba bouger mutu wana ce que ça yo. Au moins problème na lo bana batu lorsque vous allez à l'église bokenina mayele na bino nyonso kotika mayele monte na ndako. C'est très capital de l'eau. Vous comprenez? Bakendaka na mayele na bango batikaka mayele na bango na ndako te po mutu mosusu akozala azwi mayele na tiki na ndako aye na église akomi zoba non zoba comme papa do biloko nyonso te otali boye komona ate oyo c'est bien oyo c'est pas bon ozomona po biso so nde tozala quand même na mwa sagesse mo nzambe atia biso mais bato mosusu bakoma pene omona akomi devant mosala nzambe aza so mayele te parce que soto bitoloba na l'église ya Congo 100%. Oui. L'église a bien causé en combien? Ah, te wana ngate. Wana nzambe ga yemu mtayibi. Nzambe. Nga kuna na zate na notara l'église nzambe te. Wana zape moi blasphème donc te. Mais nengo moni là. L'église a minene. Na Yesu na l'église a minene. L'église tout est minene sauf rien. Ça dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Bien parlé. Na l'église wala nyonso ya minene. Oui. Ndenge ba memela maham na bango.
tant que talaka bango selon toi au da mwana poto parce que bino batu bofongola bateau surtout ya Congo batalaka biso parce que je sais pas les boys excusez-moi parce que les propos tenus n'engagent que son auteur donc ba propos n'angana mona bango le quoi ba aveugle parce que on voit des choses net par exemple tout le monde a maman moko a oteka matungulu na ye azoraton mzusu bénéfice il y a 5000 francs mais alo parvenu kolongola 2000 3000 kocha mabonza mais pasteur azana ba building pourquoi pasteur a rezo apeton msusu alongoli tom msusu mabonza jour moko apesi no ba mamana te ezana ba pasteur basala ngo bazali oui ya compter na yebi te compter menga na vivant ngo pour nazalaki na vivant ngo ezana ba pasteur basala ngo baza j'étais dedans na yebi ke ba to eda ba te belé belé OK donc revenons à toi et là je vois Magui Lubaki je te salue et pourquoi pas à Teresa Walo monter ma 3 fois ABC et je te salue aussi revenons à yo moko siko par rapport à la musique na yo non memela musique na yo o memela c'est du gospel oza mutaliboso te o oye na style wana ya musique ki ya bontambe na banenge moko boye mais sinon ba te pele ba contesta ka musique non oyebi tane na yebi ta on va prendre un contester ngo ba mona ngo lokwa oyaka na mo aventure moko parce que biso na aventure c'est quoi ça rende papa na lola ya kumbama do ba yemba ngo na nte bango ba yemba ngo sans aventure yango na bidi bango soto ba yemba ngo sans aventure wenge eza victime wenge est victime eza ba musique ya mboka na biso ya ba betaka ngana bango to betaka même rythme culture na biso to ba rumbiste ba sebeniste ba goyaiste donc c'est normal que boyo kaso na beti loko ebimindeti wenge ebimindeti eza lisumu te c'est un style tant bino boyo ko beta ba slow awa lokola ba Céline Dion biso to ndimaka tant bo beta ba reggae lokola ba like double to ndimaka tant bo beta ba zuku kompa to ndimaka lokola kasave lo bino nde boyo révéler makambo wana na Congo ba yebaka makambo wana te ke ba son musu to yoka ba artiste eza ba slow eza ba zouk eza ba mais la musique il faut yeba ngoti la musique au moins pour na bato ba mona musique lokola eza pasta musique eza eloko bentelo pour musique pour ça la faut za maele so za zoba o sa musique te so ne bazola la musique ya bonzambe bazola ngo ka ndengo tsoloba slow mabeti siko mabe yango yango wana siko biso to na besoin wana te pourquoi parce que soki to tala bongo to ko envier de l'autre côté na boyi misu nanga et envier de l'autre côté en sachant que moi-même je peux faire ça on a nini lelo bon so bango bazo mona ngo mabe biso to zolanda ba wenge ba nani ba quartier latin tout ça on a nini lelo mutu musala nzambe moko te to bana nzambe moko te atikala na iPhone 1 biso so to komi na ba iPhone 17 iPhone 17 na mutasala ngo frère na bango asamela na église na bango apesa adim mokili ezo évoluer bino bolingi évoluer na ndenge na bino mais c'est comme na tour na biso ekomaka na tour na biso oh tout est vanité acha maneno ah ouais les arani ni secret na secret na parce que oza na musique moko bo betala oya pena na musique moko bo ya nzambe mais na qui excuse-moi hein, non vas-y sois à l'aise qui bo fali qui bo ferré qui bo werason est-ce que moi gwa moko eza na quantité te biso gwa na biso ezaka de nzambe c'est-à-dire avant au banda normalement avant banda osala nzambe faut ça alliance déjà consacré oyokani na nzambe apesi o ba directif mais de belé lelo ba osala batana ba directif te de choses comme musique nanga lokola fali lokola ferré lokola wera c'est normal je suis congolais comme eux donc je peux pas fuir na ko batunyo so ba betara musique nzambe o ba sala ndeti genre baza ba hypocrite ko sakana te ah bon na kati na bango ba yoka fali ko sakana te ah bon ba kufaka na posa et pourtant eza droit na bango ya kobeta musique congolaise la chose oyo ekoki ko interdire biso na kati ya nzembo nango yoki na komi ngolela chérie mais tant que nazolo ba mon Dieu tu es bon oh oui mon Dieu tu es bon mon Dieu tu es bon oh oui attends que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel si tout rythme confesse et pourquoi pas tout danse tout genou fléchi changer système na innovation mais innovation yango eza mokili ndenge ezokende tuna ngai na ndako ya mosala nzambe nini naza na TV ya konkiti lelo bango tu ba plasma maneno yebisanga mosala ya nzambe nini naza na TikTok te eza ba païen
kuna tomonaka du tout et du rien bango tout bazalaka kuna donc bazalaka na distraction alors Et aujourd'hui, on voit tous les hommes dédiés dans la TikTok. alors Baza na ba- au début baboyaka na ba yango Instagram, balanda. na Facebook. Ok. Nenge bango bamoni la marambo balobaka Non, na bandi, mais normalement, bango, c'est créé bango par kotate. le diable. Ouais. Pour bato wana tout ba créer yango, siko baya ba ozomona franc-maçon, ozomona ba okitiste. papa yango na siko mpona dire mutu mpona intérêt na ye aza capable asacrifie yo bakongolais bakomi na niveau ya lelo mpona intérêt na ye asacrifie yo pena asali yango na nko ayebi ekozala nango normal neti nga bacrucifie nga pour rien oh boye mais mutu moko oyo un jour bakoloba ndenge okokana na fali oza boye mpona bango ezala parti ya plaisir mais mpona ngai fo ezala problème mpona ngai fo ezala problème parce que peut-être nga naza pourquoi moi mpo ani nga fo nazala bongo mais à la fin mon rédempteur est vivant il s'élèvera les derniers Lolem wana ndenge omela yango bongo ezala kobotama bongo te osala makambo ngo yango oyo ti osala omonika ndenge obandi wana yango wana ekokotela bacommentaire donc ezalaka bongo mpo na nini nga me mosusu akoleka ne mpa alobi na ye genre kaka te mais siko nde naozwa boye naoyoka lokola so nakangi miso Saint-Esprit naoyoka lokola Saint-Esprit Ah, afali mais- pupa tu- azoloba kati na yo abongolisi yo alatisi yo Aïe. ngongo afali toloba bongo parce que là je mange pas des mots en tout cas voilà mais sinon eza casquette moko pe ya koboya te nga natikala jamais koboya yango pourquoi parce que Fally c'est un grand artiste de mon pays bayebisa nga nani azobeta stade de France à Paris donc lelo so bolobi na nga boye nakoboya yango te c'est un talentueux nga mpe natikala komona te pisika moko Fally bomoni asali bakisi nga Fally tosambela na église moko ah ouais c'est vrai ça bah ouais Église donc de- soki lelo Église église na de- Bethesda et pas Père Condé c'est-à-dire soki lelo Ah ouais. soki batu lelo baloba ngo eza nga eza c'est et à plaisir ya mabe te je fais la po baseri mo nayebi vie na nga frère mbuta redi ya batanzambe bato bandosepela nango et même kanu carlito ya batanzambe bandosepela boso Olivier balobi Olivier Fally ya bachrétien mabe eza wapi eza lipamboli parce que Oh. grandeur afali na C'est musique un- soki yo c'est lelo un bon ozwi yango musicien. lelo, na makambo ya nzambe eza pe bénéfice. non et puis à Bogar ayembaka bien ana succès aposé nabia yo osoyoka catastrophe afali na internet jamais voilà donc il se respecte alors soki bino bozo comparer nga na ye eza honorifique mpo na nga na oboya te mabe kaka sikoyo eza kenda bando koluka na bando osala makambo nde ti odo non nga natikali kaka na kote na nga ki frère wana maneno wawa mingi bamuta maloba première fois na yamba émission nanga ozamuta maloba makasi alors tope mama moke tosouffle mo moke towana mposa toyeba moi parce que biso nayebisi yo toujours ke tolingaka beaucoup plus sans kozwa makambo molili komema yango na lumière keba Émission na biso ezalaki ya ndoki te noir sur blanc te ezaki ndoki te kitoko ezaki ndoki te nabenganaka nde bandoki na émission nanga amen émission nanga bandoki nabenganaka bango parce que nga mona ya mvuluzi c'est bon voilà tosola sikoyo est ce que lelo oyo tomoni bon naokota mbala moko parce que question naa na moi j'ai des doutes parce que naza na confirmation te ok ozala semeki ya ministre na biso ya justice ministre na biso ya jeunesse oyo aza na Congo na miniti oyo avec beau-frère na ye avec beau-frère na ye ok relation ya bino eza ndenge nini na miniti oyo kitoko makasi c'est-à-dire ministre aleki nanga excellence quoi madame la ministre de la jeunesse madame la ministre azwi kutu libanga na générique abwaki ye libanga kosakana te okokaki mpe kozonga na Congo okende kosenge mwa poste moko mpona sala nango nini non eza relation mpona bon yango wana nalobi emoni place Congo ezokufa yango wana nga ko politicien te nga ke kubuyuyu chanteur alanga nzembo mosala ya nzambe nakokende kosenga poste mpona sala nini na poste wana aux intellectuels. Oui, c'est pas un problème. Bon, qui est intellectuel, na biso photo que tu as encore na politique. Intellectuel, na nga na musique. Non, ça est l'anzambe. Non, pas seulement la politique, tu peux servir aussi la notion. La notion d'une autre manière. La ministre azale kinanga si soki na moni na za na idée to bengana to komanaka.
naza na accès direct epa na ye mpo na bato oyo bazoyeba te nasololaka na ye so namoniki na ye elongo nakoyebisa ye soki akozwa yango azwi soki mpe azwi te azwi te mais c'est vrai que souci na nga lelo faut réussir souci na nga faut réussir na mission na ye mpo azosala alors des fois ntango nakota na réseau mpe nazomona nde bacharnement esalanga mpasi nayebisaki yango kutu ntango tosololaki ça me dérange mais prière na nga tous les jours à réussir mais on n'est pas tous obligés il y a saturer parce que legi na biso aza na kati ya ministère biso soto kende kuna te bo biso soko kota bonzambe to tiki ngona ngana kota bonzambe bonde ngana musa nzambe batu ba ebele ko ke na bien au moins ba couvrir yo bazali à cause après soko aza na manifestation ya Olivier Fobeta na contribuer ozomona eloko ezoboma bakongolais yango wana okomi président legi na bino ministre tamosi na bino premier ministre noko na bino député kongo ezoda ye bongo yango ezokende ntina baéglise leki ya pasteur nanana. Moi par contre ça je n'aime pas nga nde na dirige orchestre nanga natikala ta kobeta ta na membre ya famille nanga te pourtant nana mona grand frère nanga Jérémy Kalabasa betaka tout danger mais aza na orchestre nanga te elle moko il faut se détacher pour évoluer. Joseph on a la Bible réussi ça pour se détacher na ba famille na bango. Moko famille est bien mais moko famille est obstacle pour l'avancement ya mutu. Famille faut que la place dans qui famille. Quand tu veux travailler avec la famille, il y a un danger dedans. Sentiment kozala attends sali bêtise moi yo sanctionner ngalo la bamsusu et ozala te. So sanctionner ngalo ba bamsusu réunion de famille. Donc je pense que onanga souci nanga za lelo ministre de la jeunesse à réussir et par la grâce de Dieu j'ai la foi. Et puis aza stratège yemonga yebi pas aza zotala yebi et naza sur naye c'est vrai que début est compliqué mais je vois progressivement comme il voit confiance en musala naye et nzamba otambusa ye voilà wani zaki ba propos na yo en tout cas ba tout balandio ba comprendre nalina tout na moi question est-ce que cause en église étant que siko pardon autre na question siko ndeti boye tozalaka na problème na bango ti na ministre de la jeunesse tout ça na famille mobimba siko nde toyokana omoni mutu akesala biso live maintenant vous avez un problème makambo siko na bana oloba ko ya koti ezalika so na sele loko boyoka kuna ser na biso na Belgique asala achelinga live Olivier siko biso to sololi omoni o ser soki HM asala live problème on oloba nazonika mo sima par rapport ya libala ya ser Sandra na mobali na un jour ça risque de finir comme ça bapesa nimbote bino bato bokota yango wololo maramba bato bokota raté c'est la famille tous les gars gratuit surtout libala nene ya yo mtokota ma nene ya zuli yango biki pena nene ya tika okota maramba bato s'il te plaît kokota maramba bato te eza maramba libala bapesi la mbongo donc sur ngolo ba il faut le avec beaucoup de prudence et de respect surtout parce que yo nanu babala oté mais bandeko ozo lobela na ba honora bango oyebina no te valeur ya mwasi na libala so eza ndenge okana inene te wana la ibisi vérité parce que je vois akota maramba bato belé tout sur la sikoyo dossier oyo on a ngana tuno plutôt question na ngana tuna yo est-ce que pasteur soki atiki église azati to akufi est-ce que c'est obligatoire que moi l'année quand il faut remplacer non c'est pas obligé pourquoi ni tout le monde a l'église de Bissau sentiment royaume sentiment ba congolais oui sentiment omoni en vrai de vrai ndето sambela benga na mona lokwa nzamba kipa biso soute atikela biso pena ba congolais na baya ba on a comment tala bango lokwa ndako ezozika po congolais comment ukana atambusa na nzambe yobi ezana batu musu bayaka na ba réseaux sociaux azofinga nga na komo nzambe yo nzamba ko beta yo na komo nzambe quoi tu te rends compte omona bena mutu mo azoloba na bongoli motema na tika musique ya mokili na koma osala nzambe mais azoleka na émission azosalaka analyse ka ya musique ya mokili azoyemba pe banzema mokili à l'aise biso kala ezalaki so komi frère mais ata kosimba ta bouteille ya skolo ya mongonzo kosimba te donc c'est pour dire que lelo ba congolais ba koma otambusa makambo nzambe na sentiment donc naloba ngo nzambe atia pena boye na otalaka ndako ezozika akiparasu biso te biso siko tokasa lokwa nzamba za na biso bato siko ne ba s'approprier nango même mukolo nzamba kozwa décision ya kotelema ebele ba koya na se ouais surtout siko expliquer biso non parce que na bona kota na mambo loba expliquer biso non est-ce que au lobby déjà que zamabe que mutu soka kufi église ne directement moi il faut remplacer les zamabe parce que lelo o toujours monde na Congo
bongo ata yo moko oza frère en Christ ozoluka mpe okoma pasteur en devenir na ndimi te ke lobi soko oza te église wana okotikela yango mwana ahérite yango quand même ce qui se passe na église na biso eza nini ezalaki bonzambe soki bapesi papa ikitimba mwa pa mwana Non. Et il y a une chose qu'il faut te comprendre. Ça peut arriver dans la famille à pasteur que moi, na moko a bénéficié de la grâce wana, nzamba établir comme un leader. Et quoi peut arriver. Mais problème c'est on voit partout. Ouais, y a un lobby. Le problème c'est qu'on est comme habitude que absolument il faut que dans ce cas-là, toi comme on a biso teti l'église na biso na misunde za la que ils a descendance to bi que ça et l'or na bino cop na bino. Mais ce ça cop nzambe. Dieu fait grâce à qui il veut. Oui, nga bozo ça va tu bazo na ba catholique. Mais ils ont interdit te bako zonga na bango na pekisa bango. Non parce que ba pekisa bango te mais quand même ils a mouvement révélation to rolo l'église de réveil et ya pour nous réveiller beaucoup plus ba congolais parce que biso ba congolais tous dans une religion où est primordial les catholiques. Oui, bi na kosote hein. Catholique, protestant, kimbangiste, nini soso na gotanga islam, armée du salut, nyonso wana eza l'église nzambe. Oui, là c'est vrai. Batu biso bata ba église de réveil toi to commander ba confituel moko boy. To kasa lokwa biso toza na vrai nzambe. Non. Comment obimisa bango non, c'est non, ça. Non. Moi obinga j'ai beaucoup de respect pour mes frères kimbangistes. Nayoka banzemu na bango ba fanfa. Beaucoup mo lobake ba pratique ba biloko moko boy. Biso pe réveil ba pratique pe zali. Soto bi total lelo la majorité à bateau baso déconner plus l'église de réveil qui l'église mususu. C'est-à-dire partout il y a des problèmes. Mais to linga robima lo biso to ba véritable été. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le gozo sala que mutu na na confession mais ce qui nous réunit c'est Dieu. Alors mutu na mutu a évolué et on rendra des comptes mukola jugement. Point barre. Mais ça te rolinga ko finga baninga polo bagé ade ndako na bango eza fo ya biso eza bien. Wana komi mabe, komi lisumu. Ouais. Parce que bino tout bosé la nzambe moko. Voilà. Alors la Bible nous dit ne jugez point. Ah, voilà. C'est ça. Voilà, pasteur, frère. Ah, moi, le pasteur, yo mo t'es esa prophétie. Et bien, amen. Amen. C'est que nous dans l'émission. Oh, lisusu, ozongi wana susu. Papa. Copie à famille makasi hein. Té. Le ba copie hein. Tokomo koma dans cette émission na biso parce que na personne zo tante émission lelo ezaki beaucoup plus pour la promotion na yo il y a single na yo Mosada ezobima les premiers Mosada en tout cas ba autre zo da goût nango extrait nango na bande l'émission alors na tunoka deux questions avant de se séparer na biso question liboso eza ou éclaircir bana poto na personne zo éclaircissement na pas na yo moko parce que bateau ba na biso ba kuta na pe na ba situation oyo ebele est-ce que bobali oyo na poto a eza réalité bato la biso je pense que bozo appel référence na leçon oyo frère na biso a ko répondre biso est-ce que mobali na poto awa ce qui moi si ala na 4 bana est-ce que ala na droit ya ko zana mobali na ndako te? Bien sûr que oui. Bana c'est quoi? Bana baza ba passager. Bana baza batu ba ofana na ndako na ba oleka. Tautika na ndako ani uza mobile. Bana baza na bango na ya kobokola lobi encore bana poto bakaka bengra obokoli boyoka lobi moi je pars chez moi à Tikio c'est une galère quoi. C'est bana baza batu moko to bokola bango mais ko boma nzoto no vi no te pona bana. Baza bana na yo oui. Kolisa bango comme il se doit mais yo pe préparer à venir na yo. Parce que demain, tu risques de te retrouver tout seul. Yo kasi ba mère ba sa la biso ba live na ba TikTok. Po bana ba kenda ba tikala bango moko. Ba kraka. Le tout monde a mibali ba koma ko banga pi. Ba koma pi na moi ko banga. Que moi si moko na 4 bana déjà amona ke soka koti susu wana azala pena la bienvenue. Le tout monde a baspe ya bana ba kompe ba célibataire trop na poto parce que mibali ba bango penda à considération ti. Mobala woyani kabika petwa na bana na ngaka na fanda la zona ngako na ngo pour ça so esengi to sala ndenge ezalaka et tout na leka na nga mais ko fanda pena na fanda te na profiter alors que basi wana pe ba victime lelo ba zo ba déception trop puisque mi bal pena ba linga ko pesa bango sous valeur surtout ya libala obi hein tant olingi moi si premièrement olinga ki azali na bana te olinga ne place mo bo bana bazaki te yango na yo loba tout à l'heure que bana baza c'est baza ba bénédiction puis baza na bango ba passager moi c'est ataza na 7 bana
C'est tu bats qui c'est. C'est-à-dire, moi, ça dans cette banne. Ce qui est ligné vraiment, au lingaye tel qu'elle est. Et puis, basi à l'élo, basa sur le roi, basi à kalate. Moi, c'est à 4 bannes à l'élo, sur le tali au kansa, le roi à koutou, à botate. L'élo, les femmes s'appliquent. Et je vous félicite, bah, maman. Bon, bah, maman, ou bah, bota, bon, comment qu'on sait maintenir salle de sport, bah, nini, donc, oh, je vous aime. Donc, bon, ça, la fort, on a pour nous zong en araï. L'élo, moi, si à bota, et banarate. Soko yé pas motokuti na bananae. Tu dois l'accepter telle qu'elle est. Vous comprenez? Na bana wana koma papa na bango. Raison pour laquelle andimio parce que mutaza li sous-sauté. La valeur d'une femme se trouve auprès de son homme. Est-ce que ça a un problème petit homme sous papa bana toi papa bana les valeurs ko benga na téléphone et dérangera peu mon couple. Papa bana na ba benga rapé. Moko na yo tala bana yo poza tom sous na ndaku ba yo tala bana tom sous yo bi poto ndenge kinaka. Donc côté on appelle na ligne explicité biso po yo vous appelez na frère vous appelez na moi na hein efficacité ya marambwana quoi. Papa bana moni ba papa bana o bazala tiki moi sina bana 4 ya galérer akoma mona siko moi si on a eu moi stabilité comme zonga ngana mona ba on bazaba banoko bolimbisanga beaucoup de respect mais vous êtes pas des vrais hommes. C'est-à-dire, quand toi, tu as lâché la fille pour qu'elle souffre, Dieu a fait grâce. Mais quand si tu veux rentrer, on ne t'interdit pas parce qu'il y a tes enfants, mais fais-le avec respect. C'est tout. Comment souffrir? C'est ça. Pour la nini. Allez-y, comment? Vous comprenez? Pendant nini yo soko kabwani na mutu ozaka na besoin mutu na souffrir. C'est ça. Et ça normal t'es? Donc pendant nga personnellement, ba papa o batika basina bana, ils doivent avoir base en harmonie moro boye na basi na maman bana na bango. On a conseil. Et oui, et puis na mutu oyo akoma na maman mona na bango parce que mutu wana quand même azobo kolele ban. Alors que tu as même sur la classe, alors que ça bango moral. Pour moi, être un enfant c'est pas facile. Au sein d'une logo te kutaka papa na maman ba kabwana kaboye. Ce qu'on a mutu na yo ozomo na koze équilibré te. Lelo moni mutu, lobe moni mutu. Yango na ça basi oyo ba bota déjà. Bo ça la so ba fierté so ba lingi bino. C'est vrai. Ça les basi oyo ba bota. Bo ça la so ba fierté so ba lingi bino. Parce que bo si bo leka étape wana. C'est vrai. Sambela ke nzamba tindelo muta bien mais ko sala suba fierté parce que moi natanga zana no muke il est temps de stabiliser mentalement sur le plan ya ba parents paternel maternel c'est très important mais les lois normalement on appelle basengo babota moi c'est fini j'ai pu faire des erreurs là comme j'avais fait ça c'est le diable qui t'utilise comme ça yango mona sko mobala roya yé aleki atiki yo bon. C'est ça. Vous comprendre? La comprendre. Ce que lingo ça le lo choix bien, tchanzambe liboso, yo mo pesa na sagesse. Parce que lelo mo pépé ya basi bas. Oh non, moi je préfère d'abord rester comme ça yaya. Mon lit mo wana ya côté ezobenda yo. Donc tu peux pas rester comme ça. Aujourd'hui après on se retrouver dans 55 ans. O comme si ko timambi, o comme ko leka na ba TikTok so monika libala ba te kufi. Écoufi, on a parce que yo rataki. Mais qui t'avait interdit? Bonne leçon. Non, avec ça yo. Nanya zo peki ça. Leçon mongo o pesi yo. Les leçons mongo à tirer parce que tant on va se retrouver dans âge mongo élevé. A komi kanda kanda. Mais na kati yote biso pe ba mibali yango tozoya na ba vie à basi yango wana tozala ba sérieux. Oui, il faut être sérieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir chez quelqu'un aux intentions que ah petit on nanane boy. En plus écoutez na kate ba na botie sous 5e mois na pokimi. Mais ça se fait pas. Il faut apprendre à être fidèle. C'est ça. Obi fidèle, obi moi si aza être moro très sensible. Moi si oko yebise chérie na resombelo avion, à mon avion te ma zone di maraka. La femme croit aux paroles de l'homme parce qu'elle dit que l'assurance n'est pas mobile. Et lorsque tu es sincère envers une femme, tu as tout gagné. Il y a un moment où on va oh, moi si na qui cité. Et parce que tu as été sincère avec cette femme. Là, c'est vrai.
Et cette femme, maintenant, a retrouvé le vrai bonheur, en fait, a retrouvé la chose vraie qu'elle cherchait. Moi, ça, j'en ai besoin de sommeiller avion. Mais, l'oba na ba vérité, zala na franc, zala na harmonie. Obi ngata on a na couple. Téléphone na moi c'est na ba noza na ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais je te dis, aïe ba code bani. Il y a aussi ma téléphone à moi, mais moi ça aussi. Et là, quand on a ce que nous sommes tout comme boy, ici intérêt, l'amour qu'elle retrouvait. Et puis ce que on a empêché, on pas empêché un retour, love qu'il a. Donc tu vois le na couple lelo, ils ont autorisé que moi ça si ma téléphone à mobile. Non. Et comment si j'aime au sensible? Toko ko ta terrain on a té. Et ça nango, et ça ka parenthèse dans la pesi et au dépendre en harmonie na bino de bozaleli. Ne boni bokeni nango. Mais c'est pas une obligation et comment si j'ai à dispute, ah il m'a pas donné son téléphone, tu t'en fous du téléphone. La chose qui est importante c'est bolingo azo pesa. Parce que le téléphone oyo et bomba ba le coûter belé oyo. Et bomba et loko eza mabe et bomba ba le coûter ko sakanati. Et ya bablo msuso tu n'as pas besoin au monde. Ah oui. Si je suis très sensible dans l'image, il y a un boom comme ça. Tout développer ce sujet aussi, tout pour le téléphone. Téléphone. Et ça, c'est simple. Mon mobile téléphone, il y a que sur la toilette. Et ça, pour éviter des problèmes. C'est pour éviter des problèmes. Quand vous appelez une conversion, ça m'a commis le mot moi sans moi mais mobile n'a pas bêta ma solo boy. Mais ça n'a ngote ko akeka ko bomba pona bamsuba bomba rapona basi pe basala pareil. Mais en vraiment ça il beaucoup mis en couple beau chat téléphone la prioritaire c'est qu'il y a un détecteur des mensonges. Détecteur des mensonges là le comportement que vous allez avoir entre vous deux. Très bien dit. Toi aussi c'est mission là sujet oyo parce que tu vas tourner un peu est-ce que mibalo baza ba sans papier baza na droit bolingoté na France ba komi rejeté ba hotelinga na partout basi ba olinga sou ba ngote so ka yoki ka ke jo a lobele vérité kaza sans papier le lo ba komi ko bomba bazo bomba quoi. Explique-nous d'abord est-ce que vous allez sans papier mobile sans papier est-ce que ça kozanga droit na bolingo ya vrai mobali ata mobali azana mukanda azana mukanda te azana ndaku te za mobali. Un homme est une bénédiction pour une femme. Mukanda te yango mte sala ke mobali ezana ba mibali belé to yibavana na poto alelo bazana mikanda te mi basala ba entreprise. Azana mukanda te mi abeta kakayu a travailler ka lokola nyama. Donc yango te mteza dose finale pour mutu azala stable. Ezaka ba biloko to kuti na ba poto et yango esala ki ndengo wana. Alors wana e comme sujet à chantage te po e baby si la bino couple to mo so koma ouais ata lelo ozui mobali aye po ya kozwa mukanda après et ça ini akina ngo après eza na mukanda ti eza ilo te et comment non eza rien base ego za la base te mukanda eza na ngo kaka o ezo chake mutu azala nord ata mobali yango aye lelo opesa ke mukanda kei yo lokolo za mona nzambe ondimela nzambe eza na ba o bagumamela bala te bazali ça veut dire que Dieu te donnera oui quand tu perds quelque chose faut au confesser na mutema no ke nzamba kopesa nga meilleur de ce que j'ai perdu et fini. Amen. Bien parlé. Très bien parlé. Pourquoi on se prend la tête? Ah, na sali ça est trop, ingratitude. Babylone on est comme ça ba folle na ba fou. Et comme ça ba ta maboma. Partout moi ça kenda. Ezalaka na pesa yi. Okokoma mutaliboma. Kotanga ka ba bien fait ozo sala te. On a kata bolingo na ta pesa yi mukana msuye pe un jour asombela ki robe. Asombela ki chemise, asombela ki téléphone. Deux ans ka bongo eza la compensation balobaka. Deux ans ki nega de père. Mais ko tchana mutu no teke mobile donc mobile ko détruire vie na yo kaka. Non si big lo nene mobile yo ko dossier no pamba. Et dossier dina ko la musa. Je pense que zonga la biso ba je l'aime bien. Donc mobile donc c'est dire mobali ndenge azawana akokene na vie na ote po azui mukanda et puis omone loko mutation on ndenge mabe si Dieu est réel avec toi akokena on sekate
Donc, conseil au PC bas et tout. Mukanda, ils ont le côté et importé, ils ont bolingo. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Voilà, toi aussi, c'est émission d'ambition. Mais est-ce que relation na yo, na pasteur Denis les Cézanne, On a vieux. Arbela, ou est-ce Yaden. que ou benga qui Na est, bengi était vieux. fallo souhaiter à ta Mais na dédicace. bon rétablissement. Te na tiemo eloko na générique. Au moins parti mo yemba na nzemne boy biloko e. Nzambe pesa biloko e. Eza na générique te. On a vieux den. Biloko e. Nzambe pesa biloko. C'est-à-dire olena tanga komo na en nazuka mo eloko na nazongisi yango so na générique. Na Mossad ezali. Libala e. Nzambe pesa libala e. Nakoti yango. Ok. Donc famille les simobimba na pesa bombo. Ayé pe ba rétablissement bela. Ah. Souhaiter une émission au quota là. Viens les prophètes, bon rétablissement. Oh petit na, oh mutuna yo, ya benganga mutuna. Oh mutuna yo. Prophète Denis Donc Lessi. en tout cas ba bon rétablissement. rétablissement. Oyo ga biloko e. Nzambe pesa biloko e. Oyo ga ngo. Yé pas que na ba jana, yé pe adeno ça rapport hein. Yé pe sans hypocrite, il y a la hypocrite. Te wana vie. Sans hypocrisie. Au monde tout ça wana. Toro s'appellera jamais na malheur à Moutou. Ah oui. Moutou nyon soit important. Peu importe bah dérapage ou quoi. Quand une personne, c'est lui qui souffre, a droit à la compensation de son frère. Moutou a souffrir, a droit au tendre main, au sambela ponae, au soutenir. To profitera te que Moutabeli, le gros zara na kanda nae, akufa. Eh boy, ça c'est la sorcellerie. Lobananga sorcellerie. Ok. Voilà, tout comme dans cette émission d'Abisso, Jimmy, tu m'en rapportes de la chapelle, à Otalabisso, et Nabosani Pété, il y a Willy Mouchen, une fois de plus, a choisi ma tata, les grands maîtres à Otalabisso. N'habite sur Rose, un message, il y a lancé beaucoup plus pour nous. Bah, mourir, surtout, il y a bonne musique au PSA, bah, fanatique, message clé pour te commettre déjà à la fin de l'année. Ah bana nzambe nakumisi nzambe d'abord pour nos opportunités ya kolobela bino esika bozana bandako. J'espère que émission oyo botalion avec beaucoup de sagesse et nzambe asunga biso ke to comprendre makambo tolobi o pe bo comprendre te bo tchebiso kana mabondeli nene sabato ke nazo bimisa générique moko oyo ko binisa toute l'année et ko binisa pe mokili mobimba nzamba kozwa lokumu. Donc bayeba ke musada eza de retour service secret to bimisa ngo sikoyo. Auto bombagi. Logo tapata musa. Ce qui peut que logo tapata musa patande tia fali. Wana fali. Logo tapata ki bonzambe. Eza ko logo tani. Logo tapata musa patande. Logo tapata musa patande ngaimba. Logo tapata ki bonzambe. Parce que beza générique. Biso to logo te lota. Biso to tombola yeso. To tombola yeso. Vous comprenez? Mutunangai. Voilà, c'était un grand réel plaisir à recevoir yo. Ouais. Na plateau na biso na peut-être na peso temps au bois kama banga soko dédié batu aux anabango. Oh, merci beaucoup Ego de Colonne na Otalangai, Elimbo man États-Unis, Ornella Amba na Switzerland, Vienanga DJ HB Henri Bokechu Otalanga, soy Nathalie na moni Vienanga Fabrice Mambo, mobile affaire nanga Caro Kalabasi na Allemagne. Bango pe bazotala John Lubila, c'est des anniversaire naé en tout cas. Prentosh Areta Lokwa Gomez, maman pasteur. Batun Sobalandanga, pasteur Nanga, papa Yohan Tanfumu, toujours dans l'encadrement. Apôtre Tambuluko qui, évangéliste Kiziamina, maman Teti, maman Moseka Tambuluko qui, on a bato bazalaka nanga anytime batikanga te pozana bato musu babandona nga batikaka bato musu papa bon toyela ngo mais bato musu batime ce côté on a zongi boye nawe bato basimbanga na loboko bango et je resterai reconnaissant envers eux. Donc voilà, merci na bato musu bolandinga au mona na bino leki na bino camarade na ndeko na bino peut-être que na leka pe na lobelo mo boye ça qui bien te pour tenir nga trop rigueur te. 2026 bonne année na bato nyonso na bi boza na mandanga musu bovanda botala biso. Bonne fête Nabino, apôtre Pierrot Lama, bonne fête Nabatu Nyonso, oh bah l'émission, oh voilà. Voilà, tout comme sur l'émission Nabiso est là, Nada toujours la meilleure veille à souhaiter bino ba abonner à Image Prod et pourquoi pas Nabatu tout bozui opportunité à Rolanda Biso ba liboso en tout cas que les gaboité n'a pas bino toujours d'actualité et fandi awa sans parti pris vérité. Nous ça Nabiso ndé yangowana. Donc biso to on a pour na ko pesa bino information au bino bo tinde la rabiso comme ba question tout ça est fort ya ko ya melabino batuana pour te répondre na bosinga na bino. Comme une émission na biso, je pense que ba obala qui content na bosani maître Botamba
Maître Botamba. Donc, Maître ça, Botamba. papa, bah, on a ngate. Maître Botamba. Botamba, na pesi mbote. Donc, voilà. Maître Botamba, on appelle la pression beauté. Voilà. Code 16, Samso Samagora, Maître Jeep Bilanga Makofi, Basgard du Nord à Tankale, Kevin Pomba, Maître Gerda Napesi, Maître CD Napesi, Maître tout. Oh, il y a Paris, il y a Belgique, il y a Schengen Mobimba, il y a Europe Mobimba, et pourquoi pas il y a monde entier. Napesi Binombote quoi. On se retrouve dans un autre prochain numéro avec votre humble journaliste Kevin Bobena 3 fois ABC, comme on dit. Tout mon ami, Balasima. Bye bye, ciao.